Comme on dit toujours, c'est un Figaro, l'Isumo et les Karaté. On est là ensemble pour nous reprendre Basango, toujours Ndenge et Zalaka. Voilà, Papa Chéri, JB Mpiana, président Bawenge, leader à Mofode, Ndenge Zalaka toujours. Tout le monde y fiche, ba fan, ba posté, ba fiche, ya Papa Chéri, accord Arena, novembre 2026. Voilà. Tokota na kati wana tokopanza nteke. To sana analyse moko partielle, c'est parce que affiche ezopesa te que direza officiel. O to moni pete ke dans la page officielle ya bina dama ye moko ba publier yango. Voilà to kolobela yango awa. Kofi Olomide contre Weranson. Mbutu na réseaux sociaux et bandi ko tambole ki gauche ezongi droite. Kofi alobelaka Weranson alobelaka Kofi Olomide te. Tozonga toloba. Topanza sango ndenge zelaka toujours 12 batia mwamba to code 16 activé na aéroport ya fallait pour pakiti na gauche papa grâce à kiti na droite Jérémy akiti alors mutasole si mutazate balobi est-ce que ba musicien Congo ba yo kanaka voilà to kopanza sango na kati a nulle part ailleurs avec Saint Figaro place les Sumu et les Kakate ndenge zelaka toujours avant to banda mi baramo na ba fan club mi baramo na bino tout bato bo sapotaka Saint Figaro botaka ba like bo panzaka ba vidéo na biso de partout dans le monde. Salut à toi de Mbanza London à next team Koya mi baramo na yo pe lokola Dodo Maziza et pourquoi pas Ange du Valais Kasongo. Voilà. Ndenge za siko awawa to bandanga affaire Papa Chéri. JB Mpiana leader à Mofode. To moni ba fiche, to moni ba programme, mais na analyse na ngai na ndenge zo sala. Na lobi te ke Papa Chéri a obeta te. C'est parce que ba ne otiko leka to mona ki Papa Chéri na ba diva te ba fiche moko boye jiba robeta na page officielle ya JB Mpiana etika la kobima te. Ni Roger Ngando alobela yango, ni musicien moko ya JB Mpiana alobela makambo nyonso tu oyoyo et ça na ba fiche to mona ki ya ba divé wana. Alors lelo juillet 24 juillet 2026 to moni accord Arena Papa Chéri. C'est la affiche wana mpanzi na ngai. Voilà, affiche wana bozo mona. Bo remarquer nini na affiche. C'est que eloko oza officiel, eloko uti na bureau et kokoza la te information moko ezanga. Ce qui totali bien na kati ya fiche oyo mona bakomi samedi novembre 2026. Quel samedi na novembre? Nous avons combien de samedi na kati ya novembre? Est-ce que Papa Chéri a obeta ba samedi nyonso tout na novembre ou bien attend na samedi moko na kati ya novembre 2026? Place oyo attirer attention na nga pona sala analyse ya concert wana. L'expérience ya ba concert oyo Papa Chéri oti ko leka ozalaki raté ya liboso zaki dune makambo ya Seguin pe ya Sonam mais balé leka ki Papa Chéri batia ko na me akendaki na été a boxe ya nkutu après to monaki ndenge makambo leka na ba divé. Alors lelo oyo awawa. Est-ce que accord ya Papa Chéri ezama kionate? Est-ce que accord ya Papa Chéri ezali na producteur to ezana producteur te? La place on a autolobela ya ngwana. Parce que regarder to pandisa mo ya mabete to contredire pe ba fan te. To lobiga ke non mutu a publier post o bozo mona post wana ezana manque ya information na kati. Date ezate samedi novembre 2026. Alors ce qui loko oza officiel, communiqué officiel, post moko za officiel e wuti na bureau ya BCBG ya Papa Chéri. Je ne pense pas que Koko Kiko manqué date liboso à samedi wana. Ceux qui ba fan basali yango ba fan faut ba rectifier erreur wana. Ceux qui sont na bureau, en tout cas bureau faut ils ont faut ba fan ba bongisa po c'est parce que na niveau orchestre Papa Chéri na BCBG erreur ko sala maté avant que comme na public. Ba poste avec bima, je crois que les gars na mutu moko atelier leki na ba intelligence o Roger Ngando bazana ngo je pense pas que ba kotika a small mistake bongo bima était que dans les réseaux sociaux ceux qui penga na moniango peut-être ebelé ya bato pe bazali o ba monique non erreur wana date ezangi liboso samedi wana. Voilà, c'est le temps de yakobongisa erreur wana muki oyo ezana kati ya fiche Papa Chéri ya accord Arena novembre 2026. Si c'est vrai Papa Chéri Robeta
bonne chance dans le leader à Moufoudin, bonne chance dans le président Bawenge, surtout pour Nabi Kenon, Europe et la papa chéri na ndenge ya kosakana te. Objectif ne ba komi na bureau na bango ne ba komi na kati ya fiche sold out après une semaine ya ouverture ba billet. Maintenant peut batie ouverture ba billet, non peut batie date na ngote pour date ya concert ezate, date ya ouverture ya ba billet pe ezate. Donc il faut comprendre que non moi ezana moi gap moi les dessous moko ezana na kati wana on to lobela on na kati awawa. Bozonga regardez bana BCBG, on est toujours là ensemble ndenge ezalaka. Je crois boyokinga Roger ML bloko ya monde bloko lobela yango wana. Voilà. Wala zaki basango ya papa chéri leader ya Moufoudé. Skoto lobela nanu affaire nini oyoyo ezali koleka entre Koffi Olomide et Werrason. Est-ce qu'il y a un ça ne va pas? Est-ce que ça na mbeba ou bien ezaka système ka ya matalana ou bien système ka que non na beta muninga 12 lelo lobi to bo c'est tout le modèle wana. Aux équipes de moi moment placé pour na Koffi Olomide la concert na yo. Les équipes on l'accès toujours pour fraternité, on l'accès à la paix, à Werrason qui rassemble toujours. Bon en tout cas, nous avons encouragé Héritier Watanabe. Nous avons été concert na yo, c'était trop bien. On a encouragé vraiment en tout cas ça qui bien en tout cas c'était trop bien en tout cas Héritier félicitations. Tomoni Tomonaki Koffi Olomide a salaki ba sortie médiatique avant ba concert na minene au mona bien que non Koffi parlait de Werrason. Liboso kutu ya injaba que non Koffi ko vous allez inviter na Werrason vous allez inviter na ngai na lobi on a télé je crois que pas ya Migeniema. Koffi a lobaki yango ouvertement que Azan a besoin de Werrason na concert na soki akoki koya. Alors après, il y a un monde qui s'encadre de coup, t'as pas les cas qui a confirmé qu'il bateau que non, abinga azali moto chichota dans l'éto ya roi. Son dans lobby c'est que c'est ya solo bolinga te Werrason a rien à concert à Koffi wana. Which is to monde qui te que non Koffi a recevoir qui Werrason, to Werrason a kenda qui na concert ya Koffi Olomide ni message pe to monde qui te. Alors Mikolo oyo il y a pas longtemps 2 jours passés 3 jours. Tout le monde a concert na biso oyo ata Werrason asimisa ki touche abenge la Gauloise et Virginie Manganga devant Werrason a posé Werrason question yo lobelaka Koffi Olomide mais pardon Koffi Olomide a lobelaka Werrason mais Werrason a lobelaka Koffi Olomide te réponse il y a les vangantama Werrason ezalaki ndenge biso tout le monde ki kelelo ebetaki tout le monde ki siffler flûte o ebetaki na rythme ya Werrason réponse wana yemo comme tayebi biso ko deviner yango te po betaki na oko deviner te ko tanga yango te ozanya mate po tanga eloko wana ce n'est que Werrason ayebi réponse o apesa que pa Virginie na mukolo wana. Alors ba tout bazo continuer ko pousser ba raisonnement bango pourquoi pas Virginie a insisté qui na question wana za journaliste amnene o renommé to yebi na mboka o mais ko poser question après au leki directement ma question les équipes on dirait no banga Werrason on dirait azaki na moi obi opposer question moko au chité opposer question moko au chité c'est comme si suivi pendia ba question te que ba sous question bi manakati na po actualité monene ko beta base ya monene na kata mokili na kata Congo ko kan internet c'est qui yango wana. Pourquoi batuni Werrason comme Koffi a bêti sifflé? Est-ce que na Koffi bayoka na raté? Insister na place wana ba fan nga ba réponse moko bonakati. Voilà, et tondi na kati internet ba bazo lobela na ndenge ko lobela. Alors to tiki clavier na bino. Est-ce que Mikolo Wenge maison mère na quartier latino le bene biso mo pa mokonzi mbutu ezali 12 ezali to bazali ko welela nini? Moi je pense que bango tout bazali na bango na na bango na code ya bien bosolo na bango bien pour na mona te ke ba finga na ndenge ba réseaux sociaux malgré tout Roger a ça ko fongola porte des ordres soit disant que Wenge mzo tinda ye attaquer Fally Ipupa pour tout le monde na ba sortie médiatique il y a Roger a ça toujours ko palola makambu ya Fally Ipupa.
est-ce que wenge maison mère azo fongo la porte ba guerre to ndenge nini malgré tout pire jango ti lelo baza ko deny ye baza ko wanga na ye baza ko continuer ko bwa ki na makambo ya wenge. Est-ce que ça système te ya wenge zala ke no tindika tiaka ke no emo le kibien te pour mettre ninja le kaki abi ke no ba yebi ete azalaka moko na bango azalaka lisusu te donc mobini ya zoba bafuta kebe kwanga ya pamba ndenge zalaka toujours Roger a créé ba business na ndenge na yemoko a créé rando na ndenge na yemoko na fali pupa atikali ko répondre pe non te batu ya effectivement atikali no ko répondre ete oto yebite e suka ndenge nini pona bike wenge musique maison mère bazalaka toujours na ba réserve ya ko loba makambo fali pupa na yebite contrat ni bazalaka na ngoto bayoka na ndenge nini na ba CCCC voilà. On a qui makambo côté wenge maison mère ça makambo pe côté Roger voilà sikoyo tokende côté code 16 to 12 balbi zaki activé l'aéroport à France tango fali pupa akiti asololi ni na micro ya chroniqueur moko ni na journaliste moko kokita na avion aleki. Alors toza na audio moko oyoyo David Mombele azalaki mécontent na yango contre ba journaliste ba chroniqueur o bazalaki na kati ya stade pardon na kati ya aéroport Dembiaka fali pupa maestro de Fabregas na Jérémie qui na groupe nae. Alors tu dis que non fali peut-être il a besoin sur la batoté fatigue tonini na côté de mototé mais c'est comme si à éviter qu'il copie sa mutuni sur ba journaliste toute chance de poser question quoi aleki ne bomona ba imaginer les kaki voilà côté Fabregas maestro azoki moi temps ya copie sa mbote ko solo la moi ba journaliste bazalaki wana. Alors et botaka courage ya journaliste landa musicien artiste wana ata boyi ko pesa bino information ata aboyi ko répondre bino ba landa kana micro fallait pupa bonjour fallait pupa to bino kitila avion moko na Fabregas le kindenge ni na kata avion bosolo la kiti eza base of bo créer boko tika été aleka bino akima bino na modèle wana landa toujours na micro tena micro solisa ye ce qu'a fingi c'est bon écoute base que non fallait pas finga moto moko mukolo moko boy. C'est ça l'information de ba créer yango. Ça qui un peu dessus, ça côté de mon bel qui dessus même biso pe ba o ba lobby ba pandisango to mona qui dirait ba journaliste ya Saint-Denis dirait ba choix qui na place wana. To kana no David Mombele na audio oyo bon to zonga to loba soki nini le kaki na avion entre Fabregas maestro na fali ipupa. To na no David Mombele bon to leka. T10 ndeni Mombele David na bino mwa désolé ba faux ba journaliste bino bokene aéroport kozwa na bité so bokene kozwa fali ou bokene kozwa Fabregas je sais pas parce que les des artistes ba même vol obi ki boza ba faux ba journaliste ya bo mona songa na zali nde boyaka bo diembelinga bo pesinga kilo mo pepe yango na pona bongo oh Fabregas azozonga vers bino ça veut dire ça a besoin loba. Mais il y a kacha miko wana tunaye boye vol mona fali bosololi est-ce que bomonanaki est-ce que fali amoni yo monaki fali opa bino internet on bosala yande ni bo ba journaliste ande ni bozika ba caméra bino bokimi 5h du matin boke van aéroport ya Roissy pour bo filmer ka ba artiste mais bo tuna ba question ti fali abimi nzela moko na Fabregas mais tuna koto journaliste ça la musala bongo ya bino mwa ya on a sala bien na zo ba komo na bino nyonso ba journaliste poto na ya Afrique na tinda on a Benin na vodu kuna balinga bino boko makilo hein boy bosa musata tande internet siko na bomi internet on internet kufi YouTube ngam na bomi YouTube YouTube kufi ya bon ba fantiro bi na regretter fort voilà David Mombele a parlé Habiana Kangabango. Voilà, voilà ce qui va dire David Mombele. À propos de Ndenga Lobaki. Alors, deux grands musiciens, deux grandes stars, trois grandes stars, il y a Congo,
même avion akiti même heure na même aéroport bosolola te 12 na ndenge ya danger bokomela biso na se toyeba soki musique na biso tondokenoko na modèle oyoyo bokomela biso na se est-ce que nayebi te na grandeur oyo efali Ipupa aleki maestro mais na cadre bien nayebi ke mutu azala na code na ye mutu azala na mpanzi na ye mutu azala na mpungu na ye soki esimbaka soki esimbaka te esimbaka te alors lelo totiki bino awawa na basango ya modèle wana tokapeli bino ke non lelo tobandaki affaire JB Mpiana concert ya Accor Arena tolobeli makambo ya mbutu entre Weranson et Kofi Olomide encore code 16 to 12 ya Fally Ipupa contre Fabricas Maestro. Merci, Nande Botal, de côté la prochaine épisode. Saint Figaro. Bye bye.